Même pas lobby kaka, lobby. Ocho benga famille moro, fille moro, atiki na Pointe-Noire. Comme on a prudence, parce que la fille, je cite son nom parce qu'elle est en danger. Bah t'es gagné loupa on a bango. Prophète de donner mongo, et puis maman na bango que yo osakana moi sinon na banano na poto. Et tu veux faire un regroupement familial, osoki bango $4500. Et la fille, na minute choto solo là, atika fille wana na Pointe-Noire. Tamba pesinga se charge, na s'occuper. Na prophète de donner mongo to ke neti na souka parce que na nga déjà expliqué déjà ba intimidation na bino tout ne bo sala na bo benga le premier mai o yaka na gendarmerie bo sanga guet-apens na Claude Bernard numéro 92 il y a pas un bureau de gendarmerie là-bas parce que yo ozo na identité Jésus olingi ko mata Golgotha te olingi ko mema croix te mais olingi mbonga mabonza olingi badim kobamba epai kaka yo bamakamu nyonso bien kaka yo mais ngomba Golgotha olingi komata te. Oh, il y a pas de bureau. Côté Mogo, il y a du bureau. Et à l'église Miel, il n'y a pas de bureau. Vous avez déjà été au bureau? Oui. Dans l'église Miel, pour le moment, on n'a pas un bureau. Quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, on n'a pas un bureau. quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, on n'a pas un bureau. J'ai rentré dans les bureaux, ma fille aussi elle avait rentré. On n'a pas un bureau. Moi j'ai déjà rentré au bureau. Moi j'ai déjà rentré au bureau. On n'a pas un bureau. Moi j'ai déjà rentré au bureau. On n'a pas un bureau. Moi j'ai déjà rentré au bureau. Oh, toi na canapé te, côté Mogomona, canapé. Est-ce que papa vous êtes déjà venu dans mon église, dans notre église, descendre là-haut? Est-ce qu'il y a des canapés là-bas? Tout ça qui n'a pas canapé, mais il y a deux canapés dans le bas, na qui tu m'auras moupandi. Et vous, est-ce que vous avez été dans ce fameux bureau au canapé? Je connais bien les bureaux, mais je n'ai jamais vu les canapés. Je ne sais pas si les canapés se trouvent cachés sous les tapis ou sous les moquettes, mais je n'ai jamais vu les canapés dans ces bureaux. D'accord. Tout ça qui n'a pas canapé, mais il y a deux canapés dans le bas, na qui tu m'auras moupandi. Câlin, il y a mundimina na prophète. Oumeli, Calais, Oumeli. Mais pourquoi faut Calais Oumel? Pourquoi faut Calais Oumel? Calais, il y a mundimina na prophète. Oumeli, Calais, Oumeli. Mais pourquoi faut Calais Oumel? Pourquoi faut Calais Oumel? Chers téléspectateurs, amis de l'émission Exprimez-vous avec Nolita Mboulessage. Donc on appelle Sibino bonjour et bonsoir au moment où bozo capté biso donc on a bandaku on a internet et si kanyoso oyo ezwami bino donc on appelle si les sous na site oyo ezakozwa émission oyo exprimez-vous donc www.voiceofcongo.net Francos Chupuki na bosonioté et si kozali donc voilà Voice of Congo Mikolo donc ça va quoi donc on est dans les bons et na bosonioté balobi Francos Chupuki qui Nenga Tosolaki, Nenge Tolobaki, Nenge Moussaleza Kosalama et Roger Smith derrière la caméra qui réalise cette émission. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai un invité qui est vraiment cher pour moi, donc Nazan la plaisir, il y a qu'à recevoir une émission Oyo, c'est pas parole déjà dans lobby Nabino Tozana et Awa. Aujourd'hui, Tokobeta Moma Solo, moi et Belena, mon confrère, chroniqueur, journaliste, Tozali, Tobenga l'Arabie Sonos Awa, Tozana et Awa en plein Paris, Toza Kolobela Makambo Oyo Boza, Binono sans ignorer. Il y a des images où ils allaient quand on internet webi c'est vrai journaliste azana pona ko mema information na bandaku le journaliste a fait son travail et le lot webi onyo seza koleka avec le prophète Dieudonné Mungu oyo je me permets de le dire quand même église Miel de Paris. Bonjour Papa Rolls. Bonjour Nolita Mboulessage, bonjour. Papa Rolls na moni yango simi munduki oh bien osimbika nini po na rezo vraiment na émission oyo pour mabeloba expliquer na biso na no fato kota oh eza système ni. Mais bon avant la loba na osenga na petit na biso Dondi chanteur auto zarane na poto aya oyemba na nzembu moko Dondi chanteur auto zarane na poto aya oyemba na nzembu moko na gloire ya Nzambe pona ekamba émission Oyo parce que tu es un prophète, donc Dondi maître chant. S'il te plaît.
sala somo nzembo wana po esikola na ba Didier Nzongo mokonzi ngaba ba Shikito Mushashino donc nzembo na vato banda lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai nzambe oyokae naza kosenga ngaye loboko na yo zala na ngai balimite na ngai ekweya e makambo ebongwana e nalonga e yawe e nalonga e. Merci. Papa Rolls, les loto tieba nzembo nzambe oh parce que za makambo kezo concerné yo nabana ya nzambe balobi Papa Rolls bafuti mbongo pona akwisa église Miel de Paris. Papa Rolls bosangani na ba mama moko oyo balati lokola ba ninja pona bo combattre le prophète Dieudonné Mungu. Papa Rolls yebisa biso nanu masolo yango yom tosala ki émission na totala ki yango biso na tomona ki yango yebisa biso lisolo yango ezala ki ndenge nini po lelo c'est vrai ba porter plainte ndenge tolandi et pas prophète Dieudonné Mungu. Donc yona buli afana bana oloba na baike pitina nga dondi aya sala mwa nzembo mwa nzambe po ya na pendana mongongo koyemba ayemba ngo bien metanga yembi je jure nzembo ngo salinga mwa chair de poule na malili ndenge zo sala boye donc na pendana mingai quoi po baloba mingi mingi ono boza na hotel bolo bana malibanda mokili pendana mona batu baoleka donc pona ozonga na makambo lobi ya ba ser oyo balekaki na zwanga bien umu na Sankare ezali batu oyo babengaki zwanga bien ndenge ezalaka kaka Papa Rolls na émission ya zwanga bien po akoka kolekisa ba message oyo bango bazalaki na yango ba message oyo bango bazalaki na yango tona tu message yango ezali ni ba expliquer nga makambo ya prophète moko aza kosala biso boye makambo belé ndenge ba expliquer na émission. Fallait tout le monde en a bango, tout le monde a ni. Dans une semaine, il y a eu bango. Dans le bango, na mona qui détresse des alagi. Donc on a eu qui sont détresse. Na ina secours na bango. Na sali na bango émission. Ba lobi na nga baza koloba solo. Na yebisa ki pende na ba émission. Nzambe kaka mutu ayebi vérité ya mutema mutu. Émission leki ndenge ka ezalaka. Naye komuna pe ndeko wana prophète Dieudonné Mungu asali pe mission na ye na Kazarema na bi oh gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que droit de réponse pe ça? Gloire à Dieu parce que lito ezaki moko. Nga ezaki ko na saki lito ya gauche, ce que lito ya droite ezangaki batu po ba yoka ba peser. Tango lito ya droite nga na moni geno. Alléluia. Siko Papa Rolls le prophète Dieudonné Mungu na landa qui peut interview na ye azo reproché yo mingi alobi journaliste osali musala na yo ndenge okokai ko sala te na ndenge ya bolonga bani tende balobaka osali vraiment pas musala na yo tu déjà il t'accuse que osa professionnel te osali musala na yo na ndenge sengo sala mate. Pourquoi seulement choisir l'hôtel au lieu à kosala image wana et pas na banda ko bandeko wana ya basi azo reproché trois lobby au sala ki image wana na hôtel non tout d'abord pourquoi ils sont allés passer de telles émissions dans une chambre d'hôtel? Déjà eloko liboso na évité peut-être de donner Mungu prophète as rappel sous professeur il y a journalisme azara prof il y a journalisme na évité. Mais bon, Kosala Elo dans hôtel, n'évitez lui pour lui. L'hôtel, ça veut dire quoi? Donc, ça va dire hôtel. Donc, à mon hôtel, il y a Kauka, donc hôtel égale Lidobi, c'est ça? Il y a un abomination peut-être. Non, hôtel, les alliés, place où les gens ils peuvent se loger, au gros, ça m'a tout la tranquillité. Il n'y a pas que du sexe à l'hôtel. La émission et puis dans la tranquillité. Ce sont des femmes mariées. Deuxièmement, troisièmement, elles veulent garder leur mariage. Et quatrièmement, mais bazaki quand un problème que
oyo bango ba expliquer wana ndenge de donner mon vitesse azoke nango ba moni que destruction massif. Il faut arrêter ça. Donc baleki na zonga bien a fait son boulot. Ya koleksango et puis on a le chose ça yo. Lito ya gauche ezalaki tango ya lobby na ya droite mais tango aza koloba ya on a présenté des biloko. Prophète de donner mongo. Omoni oyo Bible oyo na sombi yango te po makambo yeye na banda émission. Non. Oyo za Bible na uta nango pena na Afrique. Dona tambola na mutu oyo asombisanga Bible oyo akufa. Mais ngana gardara oyo parce que nebi ke vérité ezana kacha livre. Mais loro ezana vérité za munduki. Yango batu babangaki Jésus pe bakokaki ete po azalaki vérité azalaki pe munduki yango eloko oyo moni. Sikomoni oyo so taliango caméra ya l'époque pour ngapena pe so poids court. Ya Bible sina pe sur munduki. Ope so tali caméra à l'époque ezalaki loko munduki, c'est-à-dire quoi? Ye musana ezaka pona kozwa vérité oyo bombani abimisango. Mais là loko munduki donc ça peut tuer. Na minute so yozwa ki pan balle ndima balle wana pour musana ngo eza pona ko tirer. Et ko ipe ko tirer ngai. Ndenge Ranger Smith a chelinga ngona donc eza pe munduki. Donc oyo ngana simbara munduki. Oyo simbara munduki. Na ezande minduki na minduki sikoyo e betaki. Vous comprenez? Parce que lisasi oyo basi ona ba betiye on dirait eleki makasi. Pour intervenir na taliango Prophète Olia Munoko. Prophète Olia Munoko. Donc batupe ba bengi nga ebele. Ba victime baza susu ebele. Natala ki vidéo na e, je comprends bato baza peut-être ponaye parce que c'est leur prophète pour eux. Baza pe surpris et pour moi tous ces gens là pour moi c'est encore d'autres victimes. Et depuis Maramone Banda Kiti Lelo, malgré la vidéo, Nathalie ba vidéo, Moussa Salaki a faire canapé dans l'église. Au talango, au moment quelques minutes, moi si moi solo baké canapé et ça là qui dans l'église il y a noir. Canapé au mbatupe ba benga pa sanga que canapé ça qui na Villeneuve Saint-Georges, baza ko tchaba jina ba koka na sima. Na vidéo ya faire canapé moi si moko ya mondimi église on a zolo baké canapé zalaki mi balé kutu canapé ezalaki eza canapé mais ezalaki wana na Villeneuve Saint-Georges tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Est-ce que papa vous êtes déjà venu dans mon église, dans notre église descendre de là-haut? Est-ce qu'il y a des canapés là-bas? Canapé ezalaki eza canapé mais ezalaki wana na Villeneuve Saint-Georges. Tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Et vous, est-ce que vous avez été dans ce fameux bureau au canapé? Je connais bien les bureaux mais je n'ai jamais vu les canapés. Je ne sais pas si les canapés se trouvent cachés sous les tapis ou sous les moquettes, mais je n'ai jamais vu les canapés dans ces bureaux. D'accord. Canapé ezalaki eza canapé mais ezalaki wana na Villeneuve Saint-Georges. Tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Mais bah filmer Port de Paris. Quel jeu tu joues? Avec qui tu joues? Quand il y a mon prophète wana azolo bagé bureau exacté, mais tu vas regarder dans son nouveau local là, Azana place mon babomba instrument. Et ça na digicode. So talibé la porte fond digicode des ans, c'est-à-dire tu peux fermer, tu peux verrouiller, tu peux déverrouiller. Bon le nezangi obamba mutu côté ba drum mezawana na compte fantasme. Vous comprenez? Voilà. Et puis so talika na vidéo na ewana au mona côté morazolo ba elo musolo bagi ya makasi na wakalo bagi wana que bon na faire canapé et encore plus fragrant parce que bah ça là ba démenti mais au talango na soki 5 minutes 10 boy na éviter ya vidéo wana au mona ayebisi cadreur a longwa mais cadreur siko pona nazonga na eloko ndenge za munduki jongo siko tanga alongwe mais esprit munduki omoni ngenge alinga yeba mamni neleka simamir tanga zongi yaka sa zonga na lisu or que na munduki pe
ezozonga azui prophète en train de faire un câlin à un mondimi et je sais pas na vidéo totali à faire canapé na pe na mona qui donc prophète et l'homme c'est ezalra fragant de lit à sa vie donc yazotala ke ngana ke hotel na bato ba yeko misa détresse ba yeko dénoncer makambu parce que faut ba bomba na photo que hôtel pour tous à la l'aise tout ça la rubrique wana bien ah pe na landa ki abika boyi ba image les cas est-ce que ranger relaxa il mwanda mbote ko yangona yangona 600 ça la câlin siko lo bakise lo moko aboyi ba so ba image mais yangona zo tuna prophète il est entouré de qui? Oh les gars so zu vidéo na ta photo ata ya mwana no ata soko lingi ne so chonga na internet donc Google aziongo ça t'appartient plus ça devient un truc public. Et il a pris les images qu'on ne peut pas toucher l'image de l'église Miel, on ne peut pas toucher c'est strictement interdit. Oh les gars, so zu vidéo na ta photo ata ya mwana no ata soko lingi ne so chonga na internet donc Google aziongo ça t'appartient plus ça devient un truc public. Donc Mututu a revu Rozoango parce que quand il met publié public parce qu'on a pas place pour pointer privé machin non privé les amis public donc et comme il y a Mutunyon so je t'ai pas volé des images aux autres faraté pas parce que ça continue en toi là excusez-moi ma terme on a faut solo on a kumeda de l'art tanano pour er moko ozonga na boule parce que er moko bo simbi ko benga ngai bomuno nirege ngana bulufa ok ngai ya batu ozanga makamuna basi oyo yo oza ko dérober na kati église ozanga mnangate na hebiote plein tango po porta tilelo na boîte aux lettres chaque tongo na kenda otala c'est la lettre na mususu mais ya yo pe na mona na ngonte. Vous avez porté plainte? Oh, c'est des gens en justice. Il y a une plainte à ce jour, il y a une plainte déposée contre ces individus. D'abord, il y a une plainte. Premièrement, plainte tango po porta tilelo na boîte aux lettres chaque tongo na kenda otala c'est la lettre na mususu mais ya yo pe na mona na ngonte osaba ventir mais munduki oyo ya zwanga bien na munduki oyo yozo ngosalela na ndenga loyenge bongama. Merci donc, c'est Papa Rolls, donc mon confrère journaliste que je reçois dans votre émission Exprimez-vous. Aujourd'hui, na passage nae aeko expliquer makambu o ezoleka yé à Sali Moussa nae na prophète moko awe à Paris. Donc ngai nde na yoka kiango na le bifla yamba mon confrère Papa Rolls à s'exprimer peu librement na micro na bino toujours awa pour tozo tala na internet tozo mona makambu o ezoleka entre Bamama Tomona qui Papa Rolls Sayamba qui na église Miel de Paris donc biso tozana kande tulbaka pour la kosala musana biso masolo tozo beta ezali ke makambo ezoleka na église Miel de Paris kombo déjà bozoka déjà Miel de Paris kanga banzoi sona ye ako sona ye ala na kanda ni kamono sarati akati kati sera kwa zo banini ke azo banini ke nani mubali bana sana ndoki mubali na koki dot yo yebi mbuna wabanda yo komisi na ndoki lelo zwana biloko za ngo bezo tika mubali watu do yaona zoloba oyo bazali bandeko na biso ya basi eza makambo ya ba victime ya mambo sambela po basi na vivango bata kuti ato sambela pona ngapo na libumu alale ninga boye donc ngana bangi akolono nzoto loko eza la divan moko eza la kana na couloir na divan na kata biro sœur le quoi yo vraiment la sœur le quoi biso bonne ba jo le quoi bibi mobali no wana nza bazola kisanga abongi na hote eza ba zemi mususu ebotami kuna basi baboti zemi wana ebindenge kotela kite frère babani ko simba mwasi no mwasi mwalo bazata eza na posa faiblesse apa mabonza ndenge za mabonza na camarade na ngai moko na kati on to ko solola sombela ki ba single sombela ki ba boxer sombele ba boxer oui pasteur ba Dieu donné munga ba biola tara m muni makambo to soloba Papa Rolls na zongi sous ce pas na yo balobi na landi sous ce prophète Mungu Dieu donné Mungu nda lobi alobi mama wana oyo yambaki ayebi bangote ye ko yambane téléphone ezara passe na moi alalaka et puis na butunde ko sambela et puis mardi ayambara batu na église te Papa Rolls
tant que maman na bazolo balobaki bongo est ezaki vraiment makambo ya solo ou bien ndenge mo prophète azoloba eza ba kumoko monter de toutes pièces quoi. Na ocho biso que ba maman na et m'ont permis ya reçoit chance ya koyoka ba témoignage ya bato mosusu. Même pas lobby kaka lobby ocho benganga famille moko fille moko atiki na Pointe-Noire. Comme on a prudence parce que la fille je cite son nom parce qu'elle est en danger. Bateka ilupa una bango. Prophète de donner mongu, et c'est maman na bango que yo zakana moi sinon na bana non na poto. Et tu veux faire un regroupement familial, osoki bango $4,500. Et la fille na minute to solo là, atika fille wana na Pointe-Noire. Famille benginga parce que opération mbata bakolo oyo ya moko Jean-François Denga za osala kuna na Braza eza ko bangisa famille ona pour nous quitter mwana mwasi na bango akoya ko kufa. $4,500 ne vaut pas la vie d'une personne. Yango ba benga ki ngale ba monde ba yoka ki sango vidéo puis ba tala ki vidéo ba bi. Donc c'est que bango pe bazana catch escroquerie. Donc Dieu donné mon goût premier eloko msuna otiko bakisa ezake apton umuna Sankare mais ba maman oyo ya prudence la fille o tiki na Pointe-Noire. Opération Mbata Bakolo eza kuna na Congo Brazza. Donc il est temps fait tout possible. Zo même bon dim. Même bon il y a loyer, même ceux qui je sais pas où. Ça la tout bimisa prudence na Pointe-Noire azongana Kinshasa. Le reste vous verrez ça après. On a un message. Nazana ba témoignage na kaye moko ya boye vimba parce que na ce temps émission les cas qui na so qui plus de na koloba sans exagérer na so au moins plus de 500 pelles. Tout chaka maximum 500 pelles. Botoba entre 400 500 mais na ko yebate je te dis mal à la tête parce que les témoignages et des témoignages. Mais batongo toujours la même opération ou muna ba Sankare. Et il y a des gens qui veulent témoigner. Et il y a des gens qui vont témoigner. Parce que lui, il a osé dire qu'il va me porter plainte. Tous ces gens, ils m'ont dit, ah, Toza derrière yo, on te soutient. Ce gars a porté plainte. En tout cas, bah, il faut tomber. Et même, il y a des gens, oh, on a fait kende. Oh, Dieu donné mon, il ne sait pas. Il aura des surprises. Mais pour lui, ça ne sera pas des surprises. Pour la bande miel, bah, ça va surprise. Je vous promets des surprises. Pas une diabolisation, mais des surprises dans Nzambe. Parce que Dieu, c'est Dieu qui va permettre ça. Moi, je te dis, comment on va faire charge? Charge, na s'occuper, na prophète Dieu donner mon goût, tout que neti na souka. Parce que, nous avons expliqué déjà. Intimidation na bino tout ne bosala na bobenganga le 1er mai o yaka na gendarmerie bosanga guet-apens na Claude Bernard numéro 92 il y a pas un bureau de gendarmerie là-bas et puis la fille là Sarah moi je sais que c'est Sarah parce que na yo que message na yo parce que j'aime les infiltrer même dans les miels na yo que non c'est Sarah yo Sarah tu oses m'appeler et tu te fais passer pour l'adjointe du directeur de la gendarmerie de 12e arrondissement. Et tu m'appelles quand? Le 1er mai, les jours, on dit la fête de travail, là où tous les fonctionnaires sont à la maison. Et toi tu m'appelles. Tu sais, d'habitude moi je parle pas français, mais si je parle français, je sais que tu es antillaise. Monsieur, excusez-moi de vous rappeler encore, mais il serait très urgent que vous me rappelez au moins d'ici 1 heure, monsieur. Parce que quand on prend la peine de publier des choses aussi importantes, des choses aussi graves, il faut aussi te donner la peine de répondre aux questions. Parce que là, monsieur, nous sommes dans un bureau avec plus de 30 personnes, et nous sommes en train d'étudier ce dossier. Donc, nous avons besoin de vous à chaque instant. Donc, quand je vous appelle, prenez la peine de répondre. Merci. C'est pour ça, tu comprends l'ingala, mais un peu, pas trop, mais c'est pour ça que je vais aller en français. Juste pour toi. Parce que d'habitude, moi, c'est favela, ça. Pour m'aider à de l'art. Demande à ton pote, là. Ton bouffon, là. Dieu donné mon goût, là. Boya Obengangaï, le premier, soi-disant rendez-vous. Et le lendemain, tu appelles mon réalisateur, tu te passes pour un mec, une dame de ni pute ni soumise. Le même jour, tu appelles mon collègue, tu passes pour un avocat, je ne sais pas de quoi. Hey.
Alors, c'est simplement pour vous dire que le dossier vient d'être retiré. Donc, je ne suis plus du tout responsable de cette affaire. Et donc, l'affaire a été rédigée vers le procureur de la République. Merci beaucoup et j'espère pour vous que vous avez tenu compte de ce que je vous ai dit ce matin, de prendre un avocat et de déposer une main courante. Je vous souhaite un bon courage et une bonne continuation. Merci, au revoir. Moi, j'ai été pas violé, hein. Que ce soit la dernière fois, l'autre fois je t'ai dit quoi? Ne m'appelle plus. Que ce soit la dernière fois et de toutes les façons. Tu vois ton numéro là. Pour moi, tu es toujours l'adjointe du directeur de la gendarmerie du 12e arrondissement. Et les appels sont enregistrés. Je vais l'afficher. Ah. Smith, Ranger, mets-moi les numéros de cette bouffonne-là. Et aux Alawana numéro nayo. Et tous les gens qui ont des témoignages, parce que comme tu as dit que tu étais l'adjointe du directeur, les gens ils vont t'appeler. Comme ça, tu auras tous les témoignages que moi j'ai. Tu vas prendre les témoignages, donc ne m'appelle plus. Bon, yo Dieu donné mon goût. Mon iba manèvre au sein d'église. Non, 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 tout le monde est costaud. Soi-disant médecin. Un brancadier. Toi, tu es médecin où? Mon ibi nous a ok moi 2 ans na iniki ni kuna na faculté de médecine. Tu viens ici en Europe, comme on va venir un docteur. Tu passes pour un médecin. Un médecin, il peut faire confiance dans dans 10 mois. D'accord, vous êtes donc membre de l'église Miel. Oui. Depuis combien de temps? 10 mois. D'accord, et vous y avez un rôle particulier à l'église? Non. Et Olobake, ce que mon aguingaï, n'a pas son cru. Et si ces gens-là, on les avait vus comme ça, peut-être on allait les manger crus. Ah, en tant que croyant, mon frère. Ah, en tant que croyant, mon frère. Ah, en tant que croyant, mon frère. On peut même verser David, ceux qui Pierre, à Kataram Tulitoy. Mais, aux a mal formés. Jésus, il a dit quoi après? Zongi salito yuana, bagaro, eza bagar, ya musunite, mais ya molimo. Mais le prophète a expliqué, non, non, Dieu il a dit si les maîtres a été, je sais pas quoi là, et les serviteurs, mais oh, autant que Jésus, tu seras châtié comme Jésus. La Bible dit, si le monde vous haït, sache qu'il m'a haï avant vous. Ça c'est le message que l'Éternel m'a parlé. Dieu m'a parlé et ce que vous êtes en train de vivre, c'est biblique. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus les a vécus. Il dit, si le monde vous haït, sache-le qu'il m'a haï aussi avant vous. Mais oh, autant que Jésus, tu seras châtié comme Jésus. Parce que Jésus, il n'a pas eu peur de combattre Ngomba Golgotha. Il a pris les croix. Même Dieu m'a dit que croix. Nasuka kokango te pose qui a Jésus. Très lourd. Parce que yo, aux zones identité Jésus, olingi komata Golgotha te, olingi komema croix te, mais olingi mbonga mabonza, olingi badim kobamba epai kaka yo, bamaka nyonso bien kaka yo, mais ngomba Golgotha olingi komata te. Là, il faut omata Golgotha. Et puis, basi wana, omata, okita. Nzamba pesi message. Ah, ka ngai yo, zonga bena munduki na ngana na eloko. Nzamba pesi message pour na bi, comme yo ozalaka prophète au monaka. Sala ndenge, omoni ndenge Abraham alotaki ndoto. Akena nzela moni mutu mwa abenge Abraham. Ndenge masolongo betama. Yo pe fo sala milobongo, yo fo omona bilonga basi wana na ndenga prophétie ndenge omonaka. Pona ola kisa soko zali mutu banzamba bala toza banzamba solo faut pouvoir na mukili bazo zela yo na point wana. Merci beaucoup papa Parole Sangina retourno bilo mi balé avant la commande lobaki nanga tout à l'heure lobaki makambo moko boya Espagne famille mo benga que sur en Espagne makambo ono ezani pour Espagne apparemment ceux qui en Espagne exceptionnel comme Espagne te omoni nazana parcours ne mubimba depuis Kinshasa. Nenga komaka na Allemagne nandenge bavale bunga mais wana eza ba surprise nazana masolo jusqu'à Espagne balobai kutu bat Espagne babai kake Papa Rolls yebisa ye yo na ye boya na kacha parla na Madrid na Espagne bocha tige botuna batu ya communauté bongo totala nanya ko bima Barabas nanya ko bima Jésus.
Merci beaucoup, donc chers téléspectateurs, donc voilà, donc si Nabengi Papa Rolls, qui est mon confrère, donc c'était dans le but, il y a quoi informer Binone Tolbaka, vous informer, c'est notre souci majeur. Aujourd'hui dans le Baka, presse Moussala Lango, c'est d'apporter l'information, informer la population, Batu Oyo Bazan a besoin, il y a quoi, Batomona Kiango, Lelo Naba, président Mboka Oba, François Hollande, et Outé Lekawa, Namakambo Leki, Naba Jiligue, on a tout ça. Tomoni l'information, journaliste Moussa Nezako, même information partout, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, la date, information, même à temps, voix quand il y a Pamba Oyo. Et ça va preuve, donc voilà. Tous en a été pour ko tali susu moto mais n'ayambi pas parole sona après sa biso explication parce que yene mtayambaki ndenge prophète Mungu ya Dieu donné Mungu alobaki ba ninja. Ce sont des personnes qui sont comme des ninjas. Prophète wana natali na teva lobike abotama ndenga botama mama na ye adindaka na mai akufa 3 jours après pécheur moi lobi va sortir Mungu dans l'eau. Bakeba bimise bembesala 3 jours na mai. Soki na batongo na ba 22e mer na zongeli bomoi. Après ya botami. D'autant quand na mona partout na bi mais oyo Jonas ayeli susu. Donc babosana comme fait ba Jonas. C'est niveau dindeli na mai 3 jours. Oso mona bembe dindi na mai 3 jours et bimi. Mais non, est-ce que avec des messieurs comme ça, tu peux être corrompu? Prophète Dieu donné Mungu nazo ça la cas expertise par rapport à ba parole na ye alobaki pourquoi l'air ba maman na ba ela ki ba yaki pa na yo ba lobi makambo wana pourquoi okende ko vérifier information te pa na ye wana ba propos na ye ninga lobaki nazo répétango yo peut répondre par rapport à ma propos na lobaki mais alira na Kazarema na bagi litoyi ngaza litoyi à gauche yo falo lukaye ngaza litoyi à gauche na Kazarema basali litoyi à droite est-ce que ya lukaye nga ache litoyi batunde mutu ba yo kasetu batu ba yo ki ba opese makambu o basiona balobaki pananga na makambu oyo ye alobaki na Kazarema na oyo bakenda ko zona faire canapé na église makambu yango nde vidéo mutu ezo lobezanga te eza na internet ezo solo la wana ko tezanga te eza voilà c'est ça pour ne tozalaka na Moïse na Abraham na ba Jacob na ba David na ba Salomon ba na salle de tente ya paradis na ba kota te Jésus ka na fakwa moko mutu ba kota siko yo wana yo loba siko yo oza Jésus yo Docteur Bandeni, spermatozoïdes oyo ba fabriqué la yo et outaki na likolo biso tout ça qui fabriqué par les biologiquement na bactérien. Donc biso tout ba wende Dieu, yosko wende Dieu neni. Donc yosko yeb sangai. Ne me touchez pas mais je suis pas un enfant de Dieu. Ngo talinga yozo mona ndeni. Son nazaki mona nzambe te na kokoksa age na komi non. Bango sko ba yo là tu faut là t'avais cravate ba costume. C'est pas mon problème. Est-ce que Jésus là ta lokola nga? Tout Jésus là ta lokola bango. Ba tellement déjà né dit Jésus na ba sandala jarolomba ben nous autres que Jean-Baptiste Routiro à kosa. Na ba lino de pépite o penda ke linga na nenga mystique ke ba si yara yoji kosa. Bango ba la ta bongo. Ba la ta lokola Jésus. Pas parole, c'est quoi au qui va vidéo ni au total à faire canapé, total ning mbaki ndeko le prophète Mungu donc oh mbaki et pas bande comme ça sur la chaîne mususu il y a internet au monaki mais tongito loba par rapport à lo connu ni yo ce pas parole aux reprocher na prophète Dieu donné Mungu vraiment s'adresser na micro nangai no litambulesage mais derrière la caméra Ranger Smith qui réalise cette émission au pasteur qui appelle ngapi ba bengenga na lobelango na suka s'adresser vraiment na bandimi ya église miel de Paris et puis na prophète Mungu Dieu donné au azolanda biso et lo koni ozo reprocher na ye par rapport à ba propos na ye atenaki récemment na ba émission likamuna ko loba pona d'abord bato tout basambela na église miel na comprendre ba comprendre nante na comprendre position na bango parce que aza prophète na bango pour eux c'est comme si le ciel est tombé sur eux quoi donc likolo ko eli bango eza moi surprise bango ba contaka na ye na minute ba mona neti ba sali mais pour moi comme je dis au début baza ba victime je comprends mais bon nzambe mutangaki eza bongo pour comprendre liloba elingi
ndenge nini tambusamaka et puis ndenge ka Bible loba les faux prophètes baroya na suka masolo ndenge ka ezalaka et puis nanga pena bisasu que Dieu donne mungu pe que ngana na problème na été mais lui il a cherché des problèmes avec moi comme ngai na ndena vandaki na sentir que na nenga ya solo Dieu il m'a donné maintenant cette mission parce que ngana adversaire n'était mais yena minute maman to comme adversaire mais ngas ko na mutoyo so bitumbeye na bundarango bagarre so evana bagara on dit bagarre na eza wa nzambe apesinga pe exercice pour le Bible ngaya munene basali ba dimi aponinga bi kende bunda bitumba na nebi ke azomona ke azalo kola Goliath devant ngai ngana David na pesi noka verset moko oyo na ba verset tout na swaki verset moko oyo za koloba ke Colossiens 2 14 à 15 botanga verset wana bo interpréter bino moko na bona ngana interpréter pour na bino mais botanga ngo. Et bien voilà, donc nous sommes arrivés à la fin déjà de cette émission. Exprimez-vous avec Nolita Moulessage déjà na PCBino sur Mbote Sika Bozolanda Biso. Donc Batnios Bolunga émission oh exprimez-vous. Na lobby droit à réponse et Zalaka n'hésitez pas ce que Monique est choqué yo. Pas parole sur le Mabé, n'hésitez pas à nous contacter pendant au sala droit. Il y a réponse non parce que vous informer c'est notre souci majeur. Donc voilà Bolandangona www.voiceofcongo.net et le réalisateur de cette émission, Ranger Smith. Pas parole ce commune à Souka, il y a une émission Oyo Menanga la Bossana. Namoni le prophète, Dieu donné Mungu à s'attaquer qui plus na yo que na bandimi na ye moko. Premièrement, moi j'ai posé cette plainte par rapport aux journalistes. Et là on y a golo ba pepe sa biso parole na Souka aussi cette émission. Non mais ngai franchement soka s'attaquer na peut-être pour na utiliser ka boro et panzamba kita. Il y a peut-être mais ngau na holo ba troté so botalika ba image oyo bango ba sali be mission na bango moko soit disant démentir ce que les femmes ils ont dit elles ont dit plutôt na kacha vidéo to ça qui wana au monde a déjà ba contradiction. Oh, il y a pas de bureau côté moko il y a du bureau. Vous avez déjà été au bureau? Oui. D'accord, les gens qui nous côtoient, les gens qui connaissent l'église Miel peuvent vous le dire qu'à l'église Miel, il n'y a pas de bureau. Vous avez déjà été au bureau? Oui. Oui. Et à l'église Miel, il n'y a pas de bureau. Vous avez déjà été au bureau? Oui. Dans l'église Miel, pour le moment, on n'a pas un bureau. Quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, on n'a pas un bureau. Quand j'ai rentré dans les bureaux des prophètes, on n'a pas un bureau. J'ai rentré dans les bureaux, ma fille aussi, elle avait rentré. On n'a pas un bureau. Moi, j'ai déjà rentré au bureau. Moi, j'ai déjà rentré au bureau. On n'a pas un bureau. Moi, j'ai déjà rentré au bureau. On n'a pas un bureau. Moi, j'ai déjà rentré au bureau. On n'a pas un bureau. Vous avez déjà été au bureau? J'ai été au bureau. On n'a pas un bureau. Vous avez déjà été au bureau? Oui. Oui. Oh, toi, on a canapé, côté mon canapé. Canapé, ezalaki, eza canapé, mais ezalaki, on a na ville Saint-Georges. Tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Est-ce que papa vous êtes déjà venu dans mon église, dans notre église, descendre là-haut? Est-ce qu'il y a des canapés là-bas? Canapé ezalaki eza canapé mais ezalaki on a na ville Saint-Georges. Tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Et vous, est-ce que vous avez été dans ce fameux bureau au canapé? J'ai bien les bureaux mais je n'ai jamais vu les canapés. Je ne sais pas si les canapés se trouvent cachés sous les tapis ou sous les moquettes, mais je n'ai jamais vu les canapés dans ces bureaux. D'accord. Canapé ezalaki eza canapé mais ezalaki on a na ville Saint-Georges. Tozaki na eza canapé mais eza na deux canapés na loba na kiti moko mopanzi. Câlin ya mundimi na prophète. Umeli câlin umeli mais pourquoi faut caler oumela ndengwana? Pourquoi faut caler oumela? Tango tala bisou a tchekutu. Donc moto karashi kapenati. Câlin ya mundimi na prophète. Umeli caler umeli mais pourquoi faut caler oumela ndengwana? Pourquoi faut caler oumela? Câlin ya mundimi na prophète. Umeli caler umeli mais pourquoi faut caler oumela ndengwana? Pourquoi faut caler oumela? Tango tala bisou a tchekutu. Donc moto karashi kapenati. Tango tala bisou a tchekutu.
donc moto akarashika penati moto akarashika azobimisango pena mais laisse tomber quoi. Mobimba nanga ye ezangulu na yo elevation nanga ye ezamawa na yo bitume komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundelanga ye balongisanga ye nazwa kimia ye natombola moto na abandona te o po yozalaki nanga ye jusqu'ici.